Oui, salut à tous les amis à Gatslav International Venture Glivan Siglen Zamba Pambolabino. Partout vos amis na RD Congo na Angola pena Congo Brazzaville toye lisusu. Totala ki filmo banana première tina 5e partie et les lezali continuité. Ensuite Magic Forest Season 6. 6e saison. Namona sko ndenge nini voyage mine kozala. Nena boto libino déjà. Iyo wa oyo. Pardon, donc c'est la biso yango. Vie à présence la biso zakunak. Bon mais nanga il est avec Leonak. Sinon bon hôtel na ko panza eloko oyo. Bisiko. Bon mais nanga avec Leonak. Il faut la sacrifier bango. Pardon. Yo, so kanisi na ko tikela yo le dende ko nangai. Jamais. Na relaxa yo. Il fait que mikitisa te mikitisa tena abotoli ja yowa abotoli loko wana to nyoka mi pona ngo no na boneli yo jamais il fait que peut-être c'est les gars qui botala sikoyo na relaxa bino ali mo na kei na ngola na bokebi nyaso il fait que dia aurait réussi mission zonga mbala mona mboka te na ozoyo te. Il faut donc ça yango. Olandele wa PM to alimwe. Il fait kazolanda. E kosuka boni dans ce film. Mukuso na botoli yowa. Abotoli. Donc ezalo wana ezalo kola donc mission bimba ko tambola nyonso botambola ki. Nyonso perte. Alors biso ba pese les deux aveugles on va sacrifier bango. Ah panza eloko wana ko panza eloko wana la kisaka ke milima ifa kufa yeye akiti quelque part il fait ka pana ko lande toujours te il fait ka boto la kiango pesa ngango ako mikuse wa makasi ozo mona loka mwa mukuse me mikuwa nyose finali place modo yom bino za boluki nyoso pardon bolimi sabiso te toza désolé bolimi sabiso pardon. So ils pour les logos montés. Ha. Pardon. Tu es bakte ma camion sur ça ma boye. Ngaye ku na so intéressé te ya kiche bo constituer ko ba la princesse. Bon pardon. Bon de la il fait que to comme même prêt comme esclave na ye. Mais to comme esclave te ya zoba on a mukuse on a pardon. Donc comment tu es esclave à Ifeka? Bon quand on va bino bandoki o ba salté. Mitema abe oyo. Koto yo mirima zo kufa. Mirima elike ne zali fouti. Tout espoir est foutu. Mirima zo bouger sous te. Et kosuka boni dans ce film. Mutu batiana lokola so pe garde malade. So ki nini bla kolela o wapi. Mirima mwana ya mapamboli ya mboka mwana eliki ya mirima bomo eba na ekozonga te bandeko nyonso ya mbandaka baosepela na filme ya kitoko oyo na mbandaka mobimba merci beaucoup na bikoro na bumba na lisala merci beaucoup boza tellement belé na Bikoro, na territoire Bikoro, na Bwende, merci beaucoup. Na Ingende, merci, on est ensemble. À Koufi déjà. Yangwana nganga wana kolobate. Fi wana Koufi déjà. Et yango pe la raison pour laquelle Ogolo ma Yesu te ko tungisa biso. Parce que yebi que moi na Koufi. Si koni ne comme la biso. Et ba petit ba kenaki mission ba na biso. Nani bazon karaté. Na base bango pe ba kufa déjà kona na mission ngo. Oui. Yango nganga monene azali kozanga maloba koloba. Aza déranger. A ko loba te po bango pe ba kufi. Iza yango oui yango ndezali. Kasi yebeke ezali eloko mote ko mata likolo ko nyata mabele te non nyonse mati likolo fait de fait il fait nyata mabele bazo wela koto eloko
nakolakisa yo puissance petit okanja kobunisa moto mokili nakotindi na place ya moto okozika obunisa moto mokili te ozobunda na molimo banzambe ya mboka na ngai obodochan soki nazali kosala bonne chose tika so ya flite na ngai so ya miziki na ngai ekota confusion na molimo mokusa oyo pigme ya milimo ali kobetela ye flite alobi soki ete nazali kosala bonne chose tika flite na ngai ekota confusion na pigme oyo ya milimo pigme akontinue na danse oyo wapi mokusa apesanga message moko oyo azoluka mwasi obala akiti kuta eloko na malembe nyonso azobinabinaki oyo mokusa oluka mwasi obala soko oza interesse beyanga na suka film misobe komosaka na biso komi yango na mokusa ma soki chukuma to chukuma mwasi ava na mokusa boye mpenza ata kuta yango oyo ekomi kosaka na bato oyo mo olukoke Nigeria non ça ne dérange pas msosi mpe bakobera na système ngai aza na ngai intéressé abana ekomi na mikuse oyo mpezaka basorte na basorte bachukuma eza lokola mwa kategorie mwa ya mikuse oyo sikoyo eza lokola kategorie ya suka oyo ezalaka lokola kilo nyonso ekendaka na mutu ifeka yeyo areussi korécupere iyowa a partir ya flite na ye flite na ye eza lokola doma nzambe bapesa ye soki azobeta meme basi nyonso na mboka basepelaka ndeka likolo ya flite wana yango moto ekotaka mwa likunya bajene baotala ndenge nini zoba oyo bafii nyonso bakufelaka ye likolo mwa flite ya buzoba wana azobetaka abetaki flite masuwa na ye wana eyaki susu yango mo dans le vide akoti na kati ebani komatisa ye ezalaki filme na filme tout est possible na filme bakotia bamoko milliardaire président de la république bakokomisa nyonso na filme okopumbwa likolo okonopela moto ozobimisa moto na munoko oui mais na vie réelle nde sikoyo eza likambo yango nde moto eza likambo na dessin animé ata baniati dessin animé nene mutuka elimateli waka mwasi wango wana ebendani susu esangani azongi susu tout est possible na dessin animé tout est possible na film masuka yango ekiti susu yango essence esili to nini ok bakata tokei ezalaki nde mpo ya kozoba ndeko na ye oyo nakanza ya fo carburant esili yango ezoningana yango mo dans le vide boye nakanza carburant esili bayeba kotaki na ndabo kebi nyonso ifeka atikalaki bana bazoklase bango tremblement moto makiteli ifeka moto akiteli ifeka likosikisa ye ifeka masuwe bani komata bokende bopesa princesse iyo wana borestaure vi na ye boyebisa peuple na biso na mboka boyebisa bato mboka ke biso nyonso toresir mission kaka ngai te biso nyonso na bandeko bakomi efekre biso nyonso toresir mission oyo biso nyonso soki nakufi na resir te ifeka te yo kokufa te ifeka ifeka après bolamu nyonso ifeka sali na suka nyonso akufaki kasi azongi su na bomoi alingi te koperdre biso alingi te kotika biso kasi biso ozotikela ye shwa te azali kaka boma kotenir na mwe mopepe ya suka yango ozolobake toza na topesa shwa te eza neti kaka biso te tokendaki mission to biso tozoninga te aza na bomoi soki eloko mo ezali yebisa biso di biochak vraiment naza na confusion ndenge ekozala so na confusion soki yo nganga kitalatala na biso komi na confusion bongo biso kasi eza pasi kuna otala mboka na biso tala mboka bodo chia tokomi
Kitoko, hein? Moi, R, Zogi. R, Obodo, ciao. Non. Au Congo Airways, Obodo, ciao Airways. Il y a ce que ça m'a sous, dans Airways, ça a mis l'avion. Obodo, ciao, boîte Ways. Ok. Bana ngai. Nganga kuta kipi banguta welle ni kozwa iyo wa mbangu na iyo wa oyo ezali ko contenir bomoi pona la princesse Mirima na vire ele bokota la bondenga ni roi ko bota te akele ba déficit mwana donc eza filmé et ça va film moko ba genre moko tellement ancien dans ba village moi kala on peut croire que tout est possible. Ok, ne peut pas baler, communiquer ne baler, ok, sur la peine sanza, ok, on la boyer. Il fait que le bagage soit qui te l'obtient, ça peuple qui a koufi malamu, a koufi le gole lombe. Alors bagage na pesa yo saki na oyo. Par curiosité na fongola kiango. It contains gold and silver. Et la monnaie est na kati na or, pe argent. Zoa yango. Il fait qu'attiquer le sac yoyo. Abiki si peuple na biso. Azali lombe abiki singa ila yo. Banzambe. Bako bosa naka jamais ifeka. Na souvenir neko tika la libela. Yango bilo na yo. Par curiosité ne na fongola yango. Par curiosité wapi par impolitesse fongola yango. Zengo. Akufi. Boni nga pe akufi. Na osala biloko ni yango. Zobilo ke yango. Oh, par curiosité la fongola yango. Na moni que la or et argent na kati. Et ça par curiosité, c'est par impolitesse. Nan pa yebi que soki par kimuyibi. Ndesko yiba ki pe mondam na kati. Oh, par curiosité na fongola ki saki na moni la or et argent na kati. Fa pas si ça na par kimuyibi. Ba sacrifice nyoso ifeka sala ba kufa. Nyonso asalaka acheki na intérêt ya mboka avant baposa ya motema na ye. Bazoba wana baveugle wana bacheki na ba désir na bango liboso ya ba intérêt ya peuple. Bayebisanga pe ndolenge ni bakobaki baveugle. Nakoki jamais ko permettre bato batonisa mina égoïsme bagele ko bala ngai jamais na obala aveugle moko te. Banzambe ba favorizaki ifeka na lolenge nyonso. E ifeka kaka. Ala ni sel mutazali diye. Ya kofana na kite bo konzi oyo. E ngai pene na ye lokola mwasi na ye. Lokola reine na ye. Kasa kufi deja, ifeka kufi. Pona yango. Nakobala te roi kozala te. Oh. Avenir ya mboka oyo. Ezali kaka vuma na pasi. Tous se préparer pour la kufa parce que na obala mobali moko princesse na biso roi moko ifase la ifeka a sauvé biso. C'est très clair qu'il a sacrifié kinyoso même vie na ye pour na biso. Jamais nakoki jamais ko bala moko ba aveugle on a jamais sikoyo la ndabo ke binyaso na musia kuna tala boy nini kuna musika princesse aboy ko bala aveugle moko bala lise kufa na ligite pardon et c'est tout comme bongo par le koso na ye batala na musika boato yeko ya lisusu nini okuna ifeka kufa kite ifeka za mwana milimo ba favoriser ba bikisi ye ba yeko boaki ya na mboka na ye ifeka eliki ezongi. La princesse a lobi que kaka ifeka dans la elombe parce qu'elle sacrifié ki nyonso na ye pour l'intérêt ya mboka na ye. E bata boy baza mingi te na mboka oyo. A sacrifié pour l'intérêt ya mboka na ye. Biloko ane sina na bata ba lumumba ya boye ba kasavubu ya boye ba bilombe mususu ya boye baza so mingi te penza. Montora za na hotel ano no bana ifa ba kene poto. Ba kasa vubu ya boye ba bilombe mususu ya boye baza so mingi te penza. Montora za na hotel ano no bana ifa ba kene poto. Ba kasa vubu ya boye ba bilombe mususu ya boye baza so mingi te penza. Montora za na hotel ano no bana ifa ba kene poto. Ba kasa vubu ya boye ba bilombe mususu ya boye baza so mingi te penza. Montora za na hotel ano no bana ifa ba kene poto. Ba kasa vubu ya boye ba bilombe mususu ya boye baza so mingi te penza. Montora za na hotel ano no bana ifa ba kene poto. Ba kasa vubu ya boye ba bilombe mususu ya boye baza so mingi te penza. Montora za na hotel ano no bana ifa ba kene poto. Ba kasa vubu ya boye ba bilombe mususu ya boye baza so mingi te penza. Montora za na hotel ano no bana ifa ba kene poto. Ba kasa vubu ya boye ba bilombe mususu ya boye baza so mingi te penza. Montora za na hotel ano no bana ifa ba kene poto. Ba kasa vubu ya boye ba bilombe mususu ya boye baza so mingi te penza. Montora za na hotel ano
baki diembe la nationalité kuna. Bon peuple bo ah talinga te. Ngam na sala bango. Kuna Isioma. Chéri ya ifeka Isioma. Muteme beti. Isioma bapesa kena or, argent. Makabo ezaki na saki wapi ogoloma. La reine ya ibala pesa ki ifeka kabela ki ifeka. Ifeka pesa ba pesa ngo chéri na ye. Mais Isioma aboyi na ye yango. Fille na pas par curiosité na fongola ki na monnaie or et argent. Fallait pas s'il c'est que non par impolitesse tout par ki muyibi pe na yiba ki mondam. Bampaka nanga sauf votre respect. Na sepela na princesse. Business olinga la princesse makasi. Nakola na sengo makasi soki ya ko za mwasi na ngai. Kasi te. Nakoki jamais ko bala ye, jamais. Jamais. Ngai na riska ki fina ngai pona bolingo ya mboka na ngai obodo chak. Na kosuka bongo na sepel po nyozo je style. Na ozonga na vie na ngai normal. Na bolingo ya vie na ngai. Isioma, l'amour de ma vie. Princesse ngai. Je t'adore. Tu adoro. Kasi désolé. Na sala ki nyozo te pona ko bala yo. Na kena ki voyage te pona bala yo te pona koma roi. Na sala ki ngo pona ko sauver mboka na ngai. Désolé na kei na ngai na obala yo te. Qu'est-ce que mobala boy président? Oh susu nani ngo susu? Dibiocha. Est-ce qu'on consulter les 4 lions? Oui, mbala moko, right away. Mbala moko. Immédiatement. Batunaki Dibiocha. Can you consult the 4 lions? Est-ce que tu peux consulter les 4 lions? Alors, right away. Donc, immédiatement. Right away. Immédiatement. What? Agune chemba. Bankosi wakenaka bitumba. Agune chemba basunga biso. Pasa koti ya mboka. Les 4 lions. Nkosi kenaka bitumba pe azongi na elonga. Les 4 lions bo répondre ngayo. Zanumo. Biazamo bayaki mbangu. Boya ko répondre ngayo. Ana ko consulter bango na Ibo. Les 4 lions ya mboka bodocha. Pardon. Boss wangai pardon. Bato bakelaki mission ba réussir mission. Quand le problème est ali. Il fait quand on ali héros. Et l'ombe aboy ko bala Mirima. Ali ko préfère ko bala Isioma. Moi si alinga kak. Mirima pe aboy ko bala moko ba vekle bakelaki mission na. Alors il baza ba égoïste. Suwangai pardon boss wangai peut-être sunga mboka pardon. Mboka wana kotala ya bino. Les 4 lions mboka obodocha. Milimo akoko na biso. Abana o consulter. Batinda keto yepo ko sambela ba lion to ba nini non. Eza nango histoire. Eza nango pona ko divertir yo. Les 4 lions balobi kaka ifeka ndako ko fana na kiti ya konzo yo. Mutu mususu te. Milimo akozala reine na ye. Dibiocha. Ozalaki wana tangu alobaki aboyi na ye kokoma roi. Marrying the princess. Kobala princesse. Alobaki alinga la princesse mais akoki kobala ete. Ozalaki wana. Obi oyebisaki les 4 lions makabango te. Les 4 lions balobi. Ye akozala roi ya mboka oyo. Et Mirima akozala reine. Eloko mosusu te. What other thing? Nini yango lisusu? Kasi bakopesa biso surprise moko. Surprise yango ekozala kaka révélé soki kaka ye andimi kokoma nanu roi. Il faut nanu ifeka andima kokoma roi. Bongo bakorévélé biso surprise bazala yango mpona biso. Kasi soki te pasi na mboka. Les 4 lions balobi ke bazala na surprise moko mpona ifeka pe mpona mboka. Kasi avant yango esimba il faut ndima nanu kobala Mirima. Bolingo nanga na sepeli ndenge oponi ngai par rapport à princesse o préféré ngai. Na saki nyozo pona bolingo ya mboka na ngai. Kasi yoza bolingo ya motema na ngai. Baza 5 te bata boye. Le ngai nazali pona yo la vraie reine na ngai. La vraie reine, ma vraie reine c'est toi ma vraie reine Isioma.
Isioma ni about the land. bongo mboka kasi. They say the land will descend into anarchy. Balobi mboka ekoma na anarchie na problème na pasi. Soki ye boy koma roi. Moi c'est impossible. Bolingo nga c'est impossible. Les 4 lieux ba ko bimisa solution mususu. Nga sali ya sacrifice munene pour la mboka oyo. Attention bani ba bomanga ina ko préférer na kufa mais na ko linga kotika yote. Yo za bolingo vi na ngai. Hein Isioma, je t'aime Isioma. Je t'aime beaucoup. Bolingo zaka na misa muta mona po. Nga za nga fidèle mais Isioma comment dire moi trop cala moi ko 4. Na préféré à Mirima za moi fraîche wana. Bomongo za no normal nyo za no sika oyo. Neta sali ya moi mingi pardon na linga te ozo risque boy. For market days later. 4 jours ya Wednesday plus tard. For market days later. 4 jours ya Wednesday plus tard, net une semaine. Aina ba village naka avant mundela yela biso les 7 jours de la semaine au lundi mardi donc ba koko na biso na ndenge na mwana hôtel la ba journée ya semaine. Bibia cheto sili. Ba nyama na biso bibole na biso zali kokufa. Bibole na biso zali kokufa. Ifeka boy koyoka appel ya les 4 jours pour la kobala Mirima. Kata biso nyo kokufa. Hey! Mama musozo yana kolela. Mama makaza iko yana kolela. Na sili na ngai na sili na ngai. Mwana ngazo kufa. Maladi moko ya passe kweli mwana ngai banganga nganga mboka obodo chat. Na liko pardon mwana ngai te pardon. Pardon ezedi bien nganga monene. Mota cheli to ya tetites na maloba ya banzambe. Azo akimia te. Moi si ozali mama ya Ifeka. Bondela yandi makobala princesse Mirima. What he is muttering is what he is. O azali ko vivre siko azali oye. Azali akufa te. If he dies, Kaso akufi. all of us Biso nyoso tokokufa na mboka oyo. Mboka obodoche ekoma ni solo. Bondela mwana yandi makobala princesse. Bondela ye. Ah. Bondela soki ebala mwasa kitoko bon princesse misusu. Nyonso do na ebite voate misusu bon. Filete boto luka yangona. Il est bon d'être fidèle bien. Mais na kaya boye siko ifeka koma kinde ko exagérer po mboka eza posa na po sunga mboka. Hein? Oui na linga kayo mais siko nation mboka ezo lela lisunga ezo lokola po libala boye o dépenser le monte bazo bondelo ko marwa ondi ba ko bala la princesse. Okobana oh donc peut-être au moni susu na ba donc ezate. Yoko la le roi mboka bodo chi ape mususu akozala te. Soko ndimi kokoma roi au vivre. and you shall live. Soki yo boyi okokufa. Soko ndimi okovivre. Choix eza yo Ifeka. The 4 lions of Obodo Les 4 lieux mboka bodo chat. Baza na surprise ya monene pona yo oza kuna idée te. Kasi avant ma pesa yo surprise yango, il faut na ndima kobala princesse Mirima. Il faut na ndima kokoma roi. Avant ba laksa faveur na bango. Ndima pe o vivre. Boya pour kufa. Il fait comme gravement malade. Mais avant bika, il faut na ndima kokoma roi pe kobala princesse. elders and people of Obodo Bampaka pe tunyeza mboka obodo check. Bakomi le posa buka ndaku na ngai. Bazono bake all because à cause na yo. the king for yourself. Parce que Ifeka zo boya kokoma roi liko na yo linga ko mingi tonso pe ndenge na ngola. So po pesa ili kasa ni ngona yebite. Papa I will make it clear to him. nazo mema yo sikona mboka muninga na kuna musika. Must be what the Bongo next sikona ko randa nyoso très clair pa na yeke moya bala yo ezate. Obodocha to save us all. Pona ko big biso nyoso na kufa oyo ngana niko kufa te. Isioma kolela te mwana ngai. Papa azu décision mema Isioma na mboka musika na mboka muninga na ye. Avant na kuna comme ça Ifeka bosa na ye. Ifeka linga kayo to yebi. Alinga kayo. Kasi ezali tango yebaka yo na yo esili deja banzambe balingi te bozala. Ndeni banzambe balingi te tozala te bandeni te tozala. Na ozosumu ba yoka Ifeka wapi.
Mais nyonso ifeka za nango mibali musupi baza nango te. Mwasi mususu ya bongisama pona ifeka. Ifeka lingi yo me. Mwasi mususu ya bongisama pona ye. On est destiné. Pardon. Il faut donc continuer à coexister. Pour ce qui fait qu'à tenir à bala yo. Mboka ezala sacrifier. Ngana okela ngai pa imote na tika na mboka na ngana okela pa imote. Ofana a on est bato bazokufa na mboka ngo biso beto ya kufa pa balikola décision buzoba oyo. C'était notre jour. Bampaka na ngai. I staked my life. Na tiki nyoso na riska même vie na ngai. That my life today. Pona mboka obodocha. God. Soki leo na komi na bomo ilisusu boy na biki. Eza pona suwe banzambe. Wisdom on my part. Et sagesse monene bachaki na nzela na ngai. Ezali kaka banzambe ya mboka obodocha. I did all this Nasalaki nyonso ngako kosala. for my community to Po mboka na ngai e vivre. Et que les liboso et prospérer. and I shall not allow the same community. Nako permettre te même mboka ongana nyoka maki pona yango. Bakufa kaka likolo ya décision moko ya buzoba. Oui, Isioma Isioma is gone away from me. akeye mosika na ngai. It's Milima, Kasi Mirima, the adorable, l'adorable, is here before me. aza wa liboso na ngai. I shall not live with the pain Nako vivre te na douleur ya oyo ngai na perdre. or with the joy. Kasi na esengo ya oyo ngai na trouver. Oui, I shall be the king. nakozala roi. Nandimi kobala Mirima. Nakozala roi. Oui, oui, oye, bato mboka obodocha oye. Andimi, yoko na Mirima quel esengo. Akokisa il y a 16 ans. Ezalaki âge ya mariage na mboka. Ezalaki na bamboka kala lolenge na lolaki na ba histoire kala ndenge ezalaka. Ne ba mama na biso ya kala bana obala na ba 16 ans wana déjà. Tobosa nelo mote. Dibi ochanga monene. Oyebisaki biso ke banzambe baza na surprise moko pona biso. Soki kaka ifeka ndimi He has accepted. ko bala princesse andimi ko bala princesse ko loba surprise yango. Na koloba. Ngo atali na milimo. Les 4 lions ya mboka balobaki ete derene bakoki kozala na mboka. Ifeka koki kobala basi mibale. If you sow, Soki yo lingi isioma mingi she can okoki mpe kobala ye lokola deuxième reine. Mirima soki yo oza d'accord nzanga d'accord ezanga problème te. Ouais ouais oh yango banzambe mboko balingi tourne na mboko to juste quelle décision vous avez boye vraiment mais balobaka milimo baza na bwanya les dieux sont sages comment qu'on a décision mabuzo baboye keote ifeka kokine kobala deux balles o deux catégories mais soki abali Mirima abali suzu isioma na ebandeli mwa ba gentillesse assemblée ozanga te mais fin de fin bila bongo ezalaka obalaki nani mwasi moko ya liboso ta moko akomi bafo mwa kala mwa kokotre mwa kamvuni to mwa nini apafo roso mosusu ya mibale awa mama deja vivre bilengi nyonso ya libala ata ozwi ne mosusu ezolobele vume eloko moko te nalobi toke kozwa mwasi ya mibale o te kristo aza na raison mama soki akomi ya kamvuni akomi ya tama o nalobi bongo te tikala mama ya bana jusqu'à la mort vous sépare jusqu'à ce que la mort vous sépare mais oyo sikoyo obali de basi mbambo baza na gene oyo aza na posa attention na yo oyo posa na attention na oyo yo wela otelelo tour na ngai oyo mpe bato oyo tour na ngai oyo non nayebi to kokabola ndenge nini ezalaki feti na mboka balataki bazosepela na mwana kuti ya moke ye mpe banayi kobina aningisa mpe mwa makolo na rythme ya mboka ezalaki esengo mokolo sikoyo eza en même temps libala mariage ya ifeka et en même temps aussi couronnement na commissaire roi ya mboka obodocha bachangeaka destiné te mwana pekele esengo eza esengo banayi kobina na style nigériane na style nigérien plutôt style nigérien danse ya mapieka ya koningisa kogumba maboye abiso kotoyo ba danse esimbaka te kotoyo luketu lukimvwemba il faut kodekula luketu ntatali asentir que oui
eloko moko yaya quel esengo bandeko na nga na Kisangani merci beaucoup na Chopo merci beaucoup na Chwapa na Nord Ubangi merci beaucoup na Goma merci beaucoup na Nord Kivu mobima bandeko Beni merci beaucoup Nord Kivu Sud Kivu merci beaucoup na Bukavu merci beaucoup on est ensemble na Bandundu Maindombe Kwilu pour moi partout bozali na Kikwiti na yebike za mo parce que otanga ba kombo nyonso ba mboka nyonso ya Congo mais yeba que tozala bino vraiment motema ndé mona bande ko Angola parce que tozala ensemble na lo ba tozala mboka moko Congo Kinshasa Congo Brazzaville Congo Angola Congo Luanda et puis me laisse à tous les amis à Glive tonton Rodrigue Mayulu il y a maman Sandy Christelle na Bundes jusqu'ici ça va ba film kitoko pelenge za toujours na Glive so sa poto botali film oyo Laurent Tumba babi la beauté Swahili Laurent Tumba jusqu'ici ça va na ma campagne merci beaucoup Laurent Tumba tous les amis à Glive jusqu'ici ça va on est ensemble. Olga Sanfou la patrona na Montfleury Abi demi poto jusqu'ici ça va on est ensemble bandeko nyonso boso sepela ba filma kitoko na province ya Kwilu na Kwango na Congo central na Kinshasa na Kasai oriental na Kasai central na Kasai na Ituri na Ouele na Olomami na Okatanga na Équateur na Bauele. Vraiment on est ensemble avec Hollywood International maintenant ba film ya kitoko pelengi moni film ya Hollywood ko hésiter te kosto sombango massivement parce que nous devons soutenir ba produit ya mboka ya rondo mte ko sa PIB na biso PIB za rana ba produit ya mboka produit intérieur brut. Et Zala qui fait quelle danse. Et il fait qu'à Azoba la basse mi balai à la fois. D'abord, pardon, basse mi balai à la fois. Amen. Nanga momo koto momona la reine Mirima et nanga mumsusu la reine Isioma. Donc surprise madame ana ko lo balinga kinde andi manana ko bala Mirima. Ale siko ba pesa Isioma lokola matabis po jamais princesse akoza lokola litabis non. Ndi manana ko bala princesse sikimango ici on m'a comme à litabis la chance de te rencontrer pour la vie au bal du monde va seulement litabis pour ma côté mon au pesi dot na auto bon selio sikoyo on na pesi bon nga ibo bon sa mu piku to bon selio kasale moi litabis moko okuta la chance de pour la vie obali mo catégorie mo ya bien ba c'est le mo litabis moko oh litabis wana me kuna mama mtu pasa litabis wiza ya boye un jour notre utopie est comme réalité Ezra Kifeti Regina Daniels la fille azo matamakasi penza et ya botama les 10e mois de l'année 2000 à Botama dans le 10 octobre 2000 âge moko même date d'anniversaire que actrice ya Hollywood Sarah Mwinda a joué qui na koma Yasmina film pardon merci beaucoup boteli film na RD Congo na Angola na Congo Brazzaville merci beaucoup film Suki Awa bande kwa France bande kwa Belgique ya Espagne, il y a Suède, il y a Suisse, il y a Copenhague, kuna Danemark. Merci beaucoup. Il y a Mikilinho Sepoto. Merci beaucoup. On est ensemble. On va filmer Kitoko. On continue à soutenir Bisso. Dans Facebook, on tape Mr. Bedo. Aimez page na Bisso. On a toujours scotché les informations na Bisso. On aimez toujours page na Bisso. Il y a Maison Glive. Également, au commis na bluemoider45@gmail.com. On occupé
ko visiter page na biso ya Kollywood International si vous êtes intéressé na cinéma professionnel. Vous tapez Kollywood International sur Facebook, vous trouvez page na biso. Nzambe apambola bino. Bon apporter soutien na bino na musala kitoko yo. Na musala boye vraiment, y a pas match. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Portez-vous bien. Bye.